Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo pe mawa na motema na makambo oyo tokolobela na mokolo ya lelo na oyo etali évêque Mukuna. Bandeko babolingo na banzi ete lelo soki tolobi tolobela ba makambo ya évêque Mukuna parce que toutaki kozwa ba information na ba scorpion noir na biso oyo bazali bongo nzinga na kati ya Belgique pe bapesi biso ba information oyo tolobaki ete tokozanga te il faut lelo toloba yango. Bandeko babolingo tokoyebisa bino eloko moko. Oyebi tango biso tolobaka ete na ba émission na biso mwana ya nyoka azali kaka mwana ya nyoka. Bato bakomprenaka te pourquoi tolobaka bongo. Mwana ya nyoka kotikala kaka nyoka. Po ete nyoka ndenga azali wana ndeko. Soki asa mekaki koswa yo, orepere ye. Olia koboma ye kaka mbala moko. Soki olobi ete bon likambo te natika ye kaka kuna azala na ye kuna lokola deja na sina repere problème ya te. Mokola kozwa occasion akoya koswa yo na ndenge ete vi na yo esuka pona libela. Pona nini tolobi boye bandeko? Bandeko toyebisaka bino ete bato lokola bakombatant bazali bato oyo ya kopesa confiance à 100% te. Po ete bakombatant ndenge bazali yo na bandeko, plupart na bango kati na bango bazali bana ya bamobutiste na bamobutiste oyo bakima mboka oyo batikala na kanda na motema na rancune. Bakoma komona moto nyonso tu oyo akoki koloba likambo ya malamu mpona Joseph Kabila na poto bakoma kozwa ye neti monguna. Po ete soki bazali kokanisa babien na bango nyonso baperda ekomisa bango bamesha mitema mabe. Yanga na bomoni ndenge nini na moma ya campagne bamanipule bato batourne machine na bango utiliser ba instrument na bango pona ko inciter bato kokosa bato. Yanga na bomoni ndenge bato bimi ezali mingi ba mobutiste nde bazali ko instrumentaliser ba cerveau faible oyo bazali kolanda bango. Me bandeko ba mosusu pe bandeko toyoki pe ba masolo oyo ndenge tokoki koyebisa bino vérité. Bato mosusu bazali kosala yango kaka po ete ndenge bazali kokende kotia bango pression. Eme ndenge nini mboka na biso fo bima moto aza na choix te alobi bon nakende kaka mpo nasepelisa bango. Me bato mingi ndenge bazali wana bazali kobima na bango na ndenge esengo te. Bazali kokende kaka mpo bamona présence mais bazali kosepela te. Bandeko babolingo tomoni
na mikolo elekaka ndenge tomonaka ndenge nini évêque Mukuna tango ayaki na poto mbala liboso asalaki badéclaration moko ya kitoko oyo tomonaki ete badéclaration oyo asali ezali mpenza badéclaration ya bien po ete atie bacombattant na esika na bango mpe tomoni ete évêque Mukuna agardaki position na ye ya bien mais toyaki kocomprendre te na badernière minute awa ntango bamakambo ya baélection toyaki komona kaka évêque Mukuna aye kobima aye na bamasolo mosusu o balingaki baboma ye o boye olie ezala te likambo moko bandeko ye moko asayebi bakombata ndenge bazalaka olie ezala te ke aye na ye kaka na ndenge silence avandi na ye akende kosala se plainte epai ya banani epai ya bakombata me bandeko babolingo ntango bato na biso bascorpion noir bayaki kopesa biso lisolo bascorpion noir bayebisi biso balobi ke bandeko ya radio Zumel 1000 na makambo ya pasteur Mukuna o nyonso ya évêque Mukuna o ndenge bozali komona bosala nano émission te bolobela yango te bovanda kimia bozela po ndenge ezali wana pasteur Mukuna batie na kati ya piège mais aza koyeba te ntango bino bomonaki pasteur évêque Mukuna abandaki koloba liboso ya kamera ya chaîne ya bakongolo bino boyebi bato mingi bakanisaki ete bakombatant bazali nsima ya évêque Mukuna oyo mpe bakomprenaki évêque Mukuna bazalaki mais une grande partie babandaki kokanisa ete évêque Mukuna ayende po asala bango je azobetela bango je mais azayende po akosa bango et puis eloko nini ayaki kosala soi-disant pasteur Epaphrase azalaki toujours na contact na bato bazalaki kotambusa évêque Mukuna na ezala na Belgique comme bato bazalaki na évêque Mukuna bazalaki kosala évêque Mukuna je bazalaki toujours na contact makambo nyonso tu ndenge bakosolola banini okomona bazala koyebisa yango na nani soi-disant pasteur Epaphrase alors tango évêque Mukuna pesaki ba programme na ye nyonso na ndenge alingaki akende na Afrique du Sud soi-disant pasteur Epaphrase abengaki oyo soi-disant bishop Élysée ayebisi alobi bon mutu oyo bolanda bamakambo ndenge bayebisaki biso tozali koloba toza kolongola te toza kobakisa te tokoloba kaka ndenge tozwaki information Epaphrase abengi soi-disant bishop Élysée kuna na Afrique du Sud ayebisi ye boye boyebi lisusu moto oyo borataka na mikolele kaka bokendaka koluka ye borataka ye akimaka bino bishop Élysée soi-disant bishop Élysée alobi moto nini yango pasteur ndenge abengaka ye pasteur wana moto oyo abandaki kolanda conversation na bango nde aza koyebisa biso na banzi ete ntango tozali koloba makambo oyo ye moko akosutuka akokamwa ndenge nini makambo ekomeli biso alobi boyebi moto oyo borataka ntango ayaka mbala liboso alobi nazoyeba te pasteur moto nini yango wana alobi moto borataka moto alingaki aboma ngai oyo ntango nakotaki na hôpital oyo asalaki babiloko ya mabe akotaki na hôpital pasteur nani évêque Mukuna naza koyebisa bino ete ndenge ezali wana évêque Mukuna azali kokomela bino en chair et en os donc ndenge ezali wana il faut bosala tout occasion oyo borate yango te pe nasengi na bino nakozala na esengo mingi ndenge ye asalaki ete alingaki aboma ngai erate nakosenga ete bobeta ye d'une façon soki akomi kuna bobeta ye na ndenge moko ete
s'il s'agit na yo ka été bobomi même et kozala une grande victoire pour na biso ba combattant pe na banzi ete et ko bangisa ba pasteur mosusu pe ko bangisa ba ministre mosusu. Donc eloko ezali kaka wana il faut ko beta ye na ndenge moko ete soit akufa ala le bembe po ete souci na ngai o ndenge nazali ko yebisa bino souci na ngai ezali ete ala le bembe. Bandeko tango bayebisaki biso ba makambo wana kutu pasteur e wana kutu évêque mukuna solo kutu nanu kutu toyebi teke soki asaki ndenge na Afrique du Sud. Tango bapesaki biso nouvelle po bango déjà babandaki koloba ba makambo ngo bazwaki déjà ba plan nyonso tu ya évêque mukuna. Nde sikoyo mutu azalaki na communication na ba combattant ya Afrique du Sud ezalaki Epaphras. Nde bandaki kopesa bango ba directive nyonso ndenge koleka bato bazalaki pembeni ya mais évêque mukuna baza kozwa ba information na ndenge ya kobomba na bazali koyebisa évêque mukuna nani pasteur soit disant pasteur Epaphras. Epaphras aza kobwakela bato ya Afrique du Sud. Donc ndenge évêque mukuna azalaki wana azalaki ata na protection te, donc batandaki ye penza mutalaka kotanda. Batandaki ye penza mutalaka kotanda oyo kaka ete azalaki wana. Donc ba makambo nyonso to bandaki kosala na ba combattant na Belgique yezo kanisa te bandeko nanga bayokeli ngai bo nzoka nde basi batiaki ye likolo mutalaka bango moko na kati ya Belgique babande koloba ete toyebi ke aye awa aye kosala biso baje aye kolalisa biso pongi me tokolakisa ye sikoyo bango bato ya Belgique baboyaki kosala action na tango bayaki koyoka ete évêque mukuna azalaki na programme kokende na Afrique du Sud balobi bon c'est une bonne occasion nde Epaphras aye koyebisa bango lobi oyo ya Belgique tosala neti eloko eza ete mais akende kolie la frappe yango kuna na Afrique du Sud. Bandeko ndenge ezali wana batindelaki meme bato bakombata ya Afrique du Sud mbongo batindaki 200 euros oyo ezalaki ete mpona bato oyo bakopesa mpona bato oyo mpona uniquement kaka mpo balesa évêque mukuna frappe oyo nyonso tu bamakambo bozali koyoka. Epaphras azali kowanga na lelo lokuta yende moto organizaki ba makambo wana. Et puis Epaphras nde moto atindaki bango meme alobi ete meme na ba document na ye officiel bokanga yango. Esika passeport na ezali Epaphras ayebi o nyonso azali koloba azali kosala ba scénario. Donc Epaphras nde moto abetisi penza po ete évêque mukuna azalaki na idée de soki akomi na Afrique du Sud asolola na ba combattant ya Afrique du Sud atalisa bango ba makambo mais nzoka nde azalaki koyeba teke azalaki kokende komitika oyo ndenge balobaka ete ake komimatela likolo ya mutalaka bauti kotanda ye penza frappe na ndenge ya kosakana te wana nyonso tu nani aorganizaki yango Epaphras a partir ya awa. Eloko na kamwaki meme ndenge nini évêque mukuna akokaki kobwaka ki autorité na ye azalaki na yango mbala liboso aye komitika botabataba boy. Ebongo soki ndenge babetaki ye wana police ayaka te bakokaki koboma ye ndenge ezalaki bosenga ya Epaphras po mona ete bandeko niveau nini Epaphras azali Epaphras akoki kozala moto moko aboma bato meme na Kinshasa na boko yeba te bozomona moto mobimba tango alobaka makambo alobaka on dirait mutu na ye esalaka te on dirait mutu na ye esalaka te azoloba ete babilete de vote yaki soki 300 soki 1000 millions soki 300 millions soki combien mwana mwasi alobi ah mais passer Epaphras nombre wana yo pesi ya ba bulletin de vote wana population ya Congo eza na nombre wana te mais azali ko insister kaza ko pesa nombre po mona kaka ke ba biloko moko ye moko inventaka bandeko tokoyebisa bino sikoyo botala bino moko bolanda pe boyoka bomona ndenge nini passer
botala boyoka ndenge nini tata oyo na kombo ya Epaphras ndenga bandaki kotata bana ndenga bandaki koloba makambo ya lokuta ya kokosa meme tangu aye koloba ete naza na mwana mobali moko azali na end bakangaki na nini babiloko na bango kaka ya lokuta oyo basi bayokana na bato na bango abengi mpo na koloba makambo ya lokuta bamasolo moko eza ta debute lokuta na lokuta kokosela paser ngoi mulunda makambo tala tata oyo kona koyebisa bino mukolo ezali okomona mpenza nzambe ko akokanga etango mosusu mongongo wana ko akenda mpenza vanda na mbeto hôpital alobaka te wana ezali mpenza punition oyo ntango mosusu nzambe akopesa ye mpo aza kokosela bato makambo na ndenge ya kosakana te tala ndenge ake kobetisa paster mukuna soki évêque mukuna ebongo soki babomaka ye ezali pasi mpe mawa. Papa Botamba, image s'il vous plaît. Que l'évêque Mukuna s'est rendu en Afrique du Sud et pas Iwapi, bande qu'on a vu sur frère congolais, Bétier évêque et actuellement évêque Aza na hôpital donc tu voyez Kalaté na téléphone mais Yosiko on a l'impression que tu as un peu une dent contre lui mais na nenge siko lelo que Bétier évêque est-ce que Yosa pour contre actuel. C'est un serviteur de Dieu. Ce qui lui est arrivé, ça peut m'arriver demain. Aujourd'hui, ça peut m'arriver demain. Mais il faut savoir pourquoi ça peut m'arriver. Il faut que les autres l'apôtre Paul a dit que l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Donc, on a colonne et pas phrase dans la salle Kengen tambolé nangai. Mbokeza ya kubeba na yeba ipai ni na kochama tambe nangai. Na yeba ete mama Lise azali une église au milieu du village ou une église à l'écart du village. Natampola na baoyo bazali elongo pona kokumbata pona kolite na pona mboka. Mais ce que nous avons na bokesi na zwami na ngambu wana bakomi ko beta ngai mama Lise. Ça ce n'est pas ma faute. Donc na sepeli ete ndeko na ngai ameka ko dresser biloko mususu clairement. Oye sengeli ali ezolise na nzela na ya bosali musali ngambe pepe c'est honneur. C'est-à-dire tant on lobi que ameka ko zala clair. C'est-à-dire, à la qui s'appelait, dès le début, avant l'élection, il fallait à la qui sa position, à la qui s'ayango, parce que, nous avons croire tel maloba, dès le début, parce que, peu à quelque chose, l'anga nous coûte na Congo, mais qu'il y a le bique, et par France, ça t'a pour le cas, coûte na nanga, n'a benga qui n'a, yemuto a benga, il a 23 heures, à l'objet, tout coûte na 12 heures, et 12 heures, j'ai attendu, coup de fil, en découlant, sur la collègue, sur là, rien, maman Lise, rien. Autour wana alobi olobaki parfois ça alobi olobaki robin 12 heures beaucoup temps atikala ko benga ngaite pichu soki pichu wana nde moto aza ko benga ngai aya zuba ba combattant autant ba combattant ba yoki ke parfois ça rozana ba côté la voiture ba koma ba direction ya parfois c'est tikali na gare du nord ba direction ya autoroute ba ngo balobi tiens o membiso wa boko ne bon biso kitisa biso pasali trouble na wana kati na makelele wana na kati na GSM ngai donc sikoyo mama Lise Mukuna n'est pas mon ennemi, je n'ai pas un problème privé contre évêque Mukuna. C'était serviteur de Dieu comme moi je le suis, c'est mon frère, c'est un Congolais, je suis Congolais, donc je ne suis pas contre Ndengaza Kolobana Kuna et c'est pas un problème privé. Mukuna yebe sika na botamite, na yebe sika botamite, tous les mêmes régions, même province, Mukuna, abandi osana na ndande, na papa wana balobi soki ya muyombe wana, ngana zalakite, makamolekela bango na yebite. Donc, ngai na père spirituel na ngai, père spirituel tu vois la mukuna te, tanga na yambi Yesu. Na yebi tanga mukuna yambi Yesu te. J'ai fait 20 ans et pas boye. Na yebi tanga no na Kinshasa avant 20 ans, je n'ai jamais entendu parler de mukuna. Donc, je connais que mukuna Dieu, c'est tout. Mukuna n'est pas mon ennemi, maman na ngai bato to kan fait mukuna za ennemi à parfois. Non, je n'ai jamais bongo par rapport il y a ba propos où ils tenir pour naïe pour bah serviteur de Dieu peut baser peut belé baser belé pasteur Sony Bazali Kenza Bazali bon au lobby bango mais au kenda qui n'a eu un peu licolo mais Mukuna ne vraiment au fan de là vraiment qui coussin au là coussin autant à kakaye pasteur Miko n'a intervenir c'est vrai n'engue nazola l'émission n'engue lobby mingi que avec Mukuna ndenge ya belaki avec atelaki poison tout ça parce que mutu kezaki par pakistanais ba monaki ba bari ko sala tour directement idée na yeke na avec Mukuna
mais et quel évêque Mukuna pourquoi puisque émission et les kaki il y a un évêque Mukuna tant que l'andi ba histoire na bango ba yeba na gate mutu abandi ko citer comme moninga liboso c'est lui qui a cité l'évêque Mukuna a dénoncé l'évêque Mukuna zoki 200 millions tout ça il a eu une émission na gata Kazarima l'évêque Mukuna habité na zui 200 millions comme Kazarima les appelle émission à Polele alors fallait tout vérifier tout bien que évêque nani docteur Epaphras pasteur Epaphras à lobby non à lobby ba tous balanda ki ba yeb ndenge ezalaki bon ça c'est fini zala si sa papa et si maya aussi la wana na moni place au évêque Mukuna na zaki na rancune to a lancé ki ba accusation moko to a menacé que loko moko non il a juste appelé pour préciser puisque et à la demande il fallait ça dans l'émission n'enge peut tout à l'heure tout sengi ba élément wana les cas wana il fallait et ça l'a vérifié en direct bon après ça il y a jamais eu de problème mais comment se fait-il que pasteur Epaphras a reçu problème que santé n'a pas menacé directement au soupçonné moninga que aligné empoisonné même na kata lubanzambe tant tous Hollanda bazolo bela biso que même l'amour ne soupçonne pas comment on soupçonner mutu sans preuve sans eloko moko pendant que le docteur Epaphras azobela ah évêque Mukuna na Kinshasa il n'était même pas au courant il a su ça na Congo et na ba site mususu alors bon moi ça m'étonnerait de voir pasteur Epaphras effectivement moi je vois d'après moi que vraiment il y a un dent comme s'il y a un problème quelque part mais en réalité il n'y a jamais eu de problème entre avec Mukuna et docteur Epaphras Mukuna a voulu juste confirmer ce qui m'a commencé à solo puisque tant qu'il y a eu un problème docteur Epaphras a eu beaucoup d'émissions na yepa talent le gola batunyoso ah bien bon ok tout naé alors pasteur na habité ce qui problème moko ezali entre yo na évêque Mukuna bien que na malobezo lo ba mandenge mususu mais na ba fait zotal sa mandenge mususu mais tu ne peux pas me convaincre avec ça na ko yebi sobo ko yebi sokke ngai na Mukuna il y a rien ce qui bino bozo kan sande wana donc nazali komona ke ezali eloko moko bozali ko lukatende kuna a changer boza ko mona nzela mabe donc parce que ce que boza ko kamataye parce que il a des églises je vous dis ceci je vous dis que tukoko tia ezali tembete tukoko tia libaya te ngai na Mukuna tukoko tia libaya te ngai na yo parce que je sais que je suis dans la vérité et puis ce qui n'a lobi que peuple congolais n'a prêché peuple wana zela mboka ezo mboka sikolam toza tokote toza na bagage à donner spirituellement toza na bagage mais je n'ai pas nazana problème na Mukuna te mais nazolo ba iloko ezali sol Mukuna yakia azoko seranga makambo kenga na bengaki mukolo nini mais parce que non ko tuna na mutu ngona te ngana tuna mutu ngona te donc nani ngai na bengi Mukuna te Mukuna mutu bengi ngai batu na ye pichu batu bazako benga ngai alors tina ndenge akamati nzela akeyi na Paris ngai na ibakite na zela mardi o ya lobaki akubenga ngai mais je souhaiterais papa Epaphras tous à la moi poser parce que des millions de personnes maman je ne suis pas monté nazali poser j'aimerais vraiment que ça poser parce que c'est vrai que yo moko yebi que batebele bazwa déjà na position moko boy donc tous à poser pasteur azana a opesa ba argument na yo poser na ba argument na yo donc vraiment ceux qui a tuni au mutuna ko répondre yé mais tous à la puisse poser pour tous entre biso ba na nzambe et puis il faut tous à la exemplaire na miso bato yo bazolanda biso alors na question na nga sikoyo docteur Epaphras eza que eloko nini yo za na posa na minute yo évêque Mukuna asa la pour convaincre yo que yé il a même été jusqu'à dire que avota qui pona papa Tshisekedi c'est quoi il faut attendre la preuve to asala nini parce que depuis Kinshasa il a toujours défendu que yé marama politique alingaka ngote alingi pe okota na kati te alingi pe homme politique moko te ko sa propagande na kati église ayaki na Paris monaki to sa ibe mission na yé toujours était en train de défendre le fait que yé asa vraiment apolitique mais on ne comprend pas jusque là yo pona yo yé asa toujours collab maman avant de répondre maman Lise ngai nazali membre ya bureau ya CENI te ngai nazali ngoyo mulunda te ngai nazali Joseph Kabila te donc pour na rendre compte na loba que votaki fulani to vous avez ngai te ngai message na ya pesa ki maman tout ça basali na nzambe
même ndeko aza kolobeta monoko koloba wana n'importe quoi. Donc na lobi boyeke banani Jésus nani Moïse a soki instruction pa ina nzambe nzambe alobi na Mose alobi yebisa na bana Israele na tsheli boso na bango kufa pe bomoyela ele mabe pe lipamboli. Mose ayena maloba wana Mose atikaki bato na rond-point te les bons bergers ko tika bampate te na rond-point pour nani bo voter utile non. Denis Lesi, je le félicite encore pour ce point ici. A tombola ki Moussa Blikola lobiete candidat na ngai numéro 3 à la kisindela na yepolele mwana bisi bizalele na yendenge baloba. Mais il doit lobiete ba politicien te côté wana te ba faillir gouvernement ba faillir c'est bien mais c'est le cas si on a acte. Donc on voter utile. Non, non maman, mais pour le ngai sala ngai lokote élection c'est l'équipe. Mais lelo yo kando ezana ba combattant kando ezana banani banani bana Congo ezali pas France et pas France bien sûr j'ai mot à dire mais et pas France n'est pas nani odombo n'est pas les autres mais maman ngai naza ko senga na ndeko nga mukuna était azala na signe à reconnaissance aiba mabe asali envers ba patriote na ye na patrie na ye pour la faiblesse wana ya to voter ici. Et puis il y a voté Tshisekedi. Pourquoi pas qu'on le banque voter ici c'est candidat numéro 11 pour voter Tshisekedi. Mais le vote, je crois que c'est un devoir de chaque citoyen. Lui ne peut pas influencer aussi la population en disant que non. Moi ça influence qui bat maman, influence qui bat le dit, dans la direction, tout le monde direction à bon moment, token de bon. Direction à cause de ça Congo na raye et dans la candidat numéro 11 Tshisekedi Wamoulou. Ce n'était pas Kabila. Et nani Hippolyte Kanambe non plus. Donc il fallait qu'on l'accepte pour les gens malamu yango. Mais les sikoyo évêque Mukuna a betami kuna na kati Afrique du Sud. Yo tango belaki olobai que ezalaki kaka ye mutasala ki bonga zaki na posa bomayo. Donc aujourd'hui aussi ceux qui évêque aleki na écran a lobby que pasteur et pas phrase atindaki batune na Afrique du Sud ba ya ko betanga. Yo siko ko réagir ndenge. Mais kita maman Lise na bandeko bakolanda bakoyeba bakoexaminer bakotala na Afrique du Sud et pas France ne demeure pas na Afrique du Sud nazana contact mokonote nazana collègue ya musala na Nzambe Bishop disait na ba combattant musu bazakona na yebite qui a fait ça na yebite jusqu'au moment où je vous parle maman na yebika kate pasteur Mukuna comme je viens d'apprendre avant émission na biso. Tout à l'heure, papa, avant tout ça, l'émission 5 minutes, j'ai appris chez Okitou, Lambert Mende, à Zouamaki, un combattant en France, a échappé, mais éclaireur naïe, à Zouami, à Moutambo, à Betami, Penza, à Salé et Travaux. Donc voilà. Alors, et pas France. À Koki Koloba, mais c'est Dieu. Ce qui est non, on a celui. Mais papa, tout à l'heure, docteur Epaphras a aussi un mot à dire. On le bat qui a un mot tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que vous avez un mot à dire en tant que homme de Dieu pour calmer la situation. Mais justement, on peut profiter aussi de cette occasion où tu es sur Kazarema.fr. Il y a qu'on lancer aussi un appel à Bandeko Bazan Afrique du Sud parce que Bayo que la Rayo. Oui, bisabango que ça la sous bongoté va toucher évêque parce que évêque a toujours défendu le fait que yaza politique, aza na kata makambouana te, y est vraiment aza na côté la population. Donc vu que vous avez un mot à dire, c'est peut-être le moment où ça va combattre ou peut-être ba beta qui est ba que kosenga ta bolimbisi parce que vous avez un homme de Dieu au ebi que et pas na biso ba chrétien pardon. En tant qu'homme de Dieu, moi maman bana en tant qu'homme de Dieu nazali pour calmer la situation ko tia mo pépé. Pour être ballon gonflé. Mais maman nangai na yebite tension nini ezali en Afrique du Sud na l'évêque Mukuna na ba combattant o yebike ba combattant même awa na marche ya lobi ava ba des cheval ya police ekufa maman na ngana zo problème na ba combattant awa mona na lobi alobi vie na monique na kumanke yo pe oyena désordre vie pourquoi parce que na lobi que non tout le monde a un service d'ordre, tout le monde. Mais là, je pense que docteur Epaphras, tu as mesuré tes vies à chevaux, na vie à moutou.
Parce que actuellement, évêque Mukunaza quand même hospitalisé. Et si ce Moutou quand même bêta qui a hospitalisé, à combattre à niveau hospitalisation, c'est que c'est quand même très grave. Même lorsque tout le monde a un hôpital, Ndengo, Bandai Koloba, ou Bandai Kolo Kapasi, ça n'a pas fait belle passe. Même Yemoko, à ce là qui est en haut, bah toi c'est là le Atikala en tout cas, quand c'est pas en haut, c'était plutôt que, comme vous avez dit que ceux qui les loyaux, pasteur Mukuna Betami, c'est que Azo récolté. Par rapport à Oyo ya Salaki. Donc on peut dire aussi parfois que yo ne on kota ki hôpital, so ba son sakara Oyo lobby, c'est que yo pour récolter qui Oyo c'est maki. Maman, ngai Oyo na semaki na moni ouais. Maman, est-ce que okoko yeba sangai et ouais na ba serviteur batana. Okota na kombo ya un pasteur ouais na Kinshasa wa. Bon, Bazali, hein, Bazali, basé belé, parfois on a vu dans un sur tout. C'est vrai que cause a un combo, il y a mon et la qui cité que cause a un vrai ouin. Mais je pense que, comme la Bible nous dit, il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant moi. Va dans la ville de Kinshasa, maman Lise. Si on connaît le Singa qui est dans la province, dans le village, je te crois. Parce que maman Lise, pasteur, il faut voir le pasteur au bazar dans le village. Mais pasteur qui s'y amène, pasteur qui s'y amène à y perdre de l'éternel. Maman Lise, na joie qui est dans la radio, mon corps va passer à Batikeninga, na Zakari va voir ce Batikela Kanga, il y a 20 minutes. Na Tony qui s'y amène dans le bi, Moussani Nanzambe, na Kanisa qui poussa nous, poussa nous pembeni na Kabu, wana, na Kanisa qui est au sali lokola Eli, a poussa nous pembeni à Kabu, pour na l'accès na faux prophète, na yé commettre bango na mili. Donc, mais na moni, akaba récupérer yo na ko ya salo bakutaki yo na ba t-shirt na ifizi ya Kabila avec $10 aux autres sabato t-shirt na ni oh te docteur ngaite tala ngaite ah le papa tika papa tika yango zo mona ke mama yora un moment où na ko yela yo na ba preuve au na place au chai donc yango zo mona ke avec mukuna en vrai dire maman Lise sur le moment la monter maman mais on a problème privé ni elle était pour nous quitter on de konayo aza hospitalisé et là on ni okoki koyebisa ina minute un message au tindelaye pour tous à moi bref pour tout capé on a souhaité bon rétablissement na bon peut physiquement donc va se rétablir noki azong en forme donc az qui peut libota naye peut musala ou nzamba pesi. Donc c'est ça, sincèrement, et nous qu'on a souhaité naïe, au bout de l'étenzamba sungaye, azo nzoto kolongono. Donc c'est ça, mais ça il n'a pas continué le père à élargir. Donc attendez le beaucoup. Bible les a recommandé rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est nous les serviteurs, les bergers qui doivent chercher. Donc, tout le cas, même na bayini na biso, même na bana wana ba combattant wana. Abengi sabang, même na dans un hôpital, abengi sabang, vous êtes mes frères. Voilà ce que moi j'ai fait au pays. Voilà, peut-être vous oubliez. Tala monto et Denis laisse. Tango a loupé en Afrique du Sud, à Kenya Kinshasa bande ko baso, a solo na bango. Denis laisse a loupé ngai na solo la kana bango. A solo le balimbisi ya Kenya na Kinshasa. Mais tango a l'équipe bosso na bibobolo. Maman Lise, oyoke loko ni bomba beti. Alobi babeti yote alobi babetanan na yanke ki yanke no surtout lingala ya yanke babetanan. Non, ça c'est pas langage à Moussane Nanzambe. Maman Lise, il faut tout dans la humilité, tout le qui te s'en va dans le la biso. Ndeko nangai collègue nangai sika zali zamba sungaye à se rétablir ayeba kotanda loboko pa baleki na ye wana to bana na ye. Lokola zali na mwana na wana pichu soki nani oya zana Paris wana amona bana wana lokola bana na ye ba attendre bango le boko ayebisa bango expliquer bango ce qu'il est en train de faire na Congo mpe ngai nazali na ngai soki alobi to solo mais lokola azoya na Belgique pour na fêter réveillant. Donc écoutez la première. Alors est-ce que vous pouvez aussi profiter de cette occasion pour tinda moi message na ba ndeko na biso ba frère combattant au bazan Afrique du Sud. Maman Lise bande wana grâce à bande wana lelo yo avant une mission 2 heures avant on a discuté na communauté européenne. Na yebisi ba on a mettre ba on devant faire compliquer beaucoup assimé surtout. Maman grâce à bande wana
Bishop Élisée Moussali Nazambe, pasteur Pascal sans rival, grâce à Moussala, Basali a surveillé, base à la veillée. Et donc on a dit le combattant Bishop Élisée, nana pasteur sans rival Pascal, na Pichou, alerte, na papa na biso John Image, Moussala, qui il y a réveil de conscience. Grâce à Bango, tu découvrir 300 millions de bulletins cochés dans le candidat numéro 3. Parce que la trahison de patrie a des conséquences graves dans la Bible. Limbisanga, mais peuple congolais déjà 300 millions, donc je pense qu'il y a erreur là sur les bulletins. Non, il y avait 300 millions de bulletins de vote. 300 millions, c'est beaucoup. Je crois qu'au Congo, on est à peu près 60 millions. Maman, même voir même que les lots, le bureau de vote, c'est combien? Mais les lots, le bureau excédent, combien il y a seulement au PAM? Il y a 140 bureaux fictifs. Mais rapidement, pour permettre de aussitôt diffuser l'image très rapidement, Toyoki que Botoli passeport, il y a évêque. Mais pourquoi Botoli est passeport? Na évité maman na ngai tozalia on a super contact pour na solo na bandeko wana Bishop Élisée to pasteur Pascal te pour na yeba na quel bit au passeport de talamité. Est-ce que Okoki ko adresser un message dans ma combattant en Afrique du Sud pour ba kwa kozongi sa passeport il y a évêque Mukuna? Bazali bandeko moko bazali bana moko bazali éveillé de conscience et zu bango makas. Même Moussalo bandeko kwanga za kusala ya kuveiller ndenge bakende ko découvrir mayuya wana pe mayuya ya bakarte ya élection électeur. Maman, ce n'est pas Epaphras mutatinda ki bango basali recherche na ndenge na bango ba trouver ba fond de notre wana. Naza ko lobete veille wana ba constituer nango éveil de conscience wana pour nous sauver patrie. Et puis na éviter passeport wana ceux qui ba botoli yango ceux qui ba botoli te. Qui vous dit que ba botoli passeport maman parce que nous vivons évêque n'habite ceux qui pasteur nani pasteur Bozana et pasteur Nico ceux qui azalaki wana ceux qui a monaki que bazui passeport pasteur Nico est-ce que vous pouvez confirmer biso que effectivement babotoli ndenge biso toyoki que babotoli passeport ya évêque et solo t'es vraiment na wo confirmer le côté puisque jusque là ngapi na zo évêque tozo yokaka basango ndenge makambo eleki mais vraiment tozana ba détails mingi te. Oui, maintenant papa Nico, ce que c'est une nouvelle one, on me capé que saisir un gars na yango, na kanisi numéro yanga téléphone na kopesa na maman. Donc ce qui moyen d'aller au signaler nga IP. Donc voilà, maman na yebité nazali na conviction te, nazali na preuve te que bazu passeport na ye. Ce qui peut-être na bi que bazu passeport, bazu sa passeport et que passeport ta musu na mubulo wana ko yakina se bato ya hôtel ou bien restaurant bazu ya na ko manani. Donc, mes preuves aux Akoluba et que ça l'a mis sans effet. Donc, au moins, il y a des années, aux années preuves. Donc, voilà, maman Lise, et là, on a Kokoloba Natango, Yangoa. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je tiens d'abord à donner mot de la fin à pasteur Miko. Et puis après, Torozong est un musicien chrétien. Je ne sais pas ce qu'il est là, au coquille, en tant qu'homme de Dieu, au sein de moi, Bolimbisi. Parce que c'est vrai qu'il y a un musicien, parfois, au accusaki, aussi, Babounsaki Nanzambe na bango. Mais tout ça, nous devons souka, il y a pasteur Miko. Et là, on a l'ina le bamingi pour la pasteur Epaphras. Naïe pour la polémique, tous en a besoin de polémique, surtout que situation mboka pesa malamu te na moment oyo pe tant tozo mona pe biso moko ba makile zo sopana tout ça eza passe mingi eza pe mawa mingi mais eloko na ngana loba pona pasteur Epaphras évêque Mukuna aza mutu azala rancunier te ngana yebi bien aza mutu azala kana rancune te tango ayaki awa asola ki pe na bato belé mais le pasteur Epaphras ndenge ozawana na yebi ke bosola ki na ye na téléphone peu importe ce qui s'est passé ce qui va rendez-vous ezala ki tenité ce qui tout ça on ne peut pas entrer dans les détails mais ce qui lelo ndeko na ngai fala kutana na ngai akutani na ngai te est-ce que c'est ça que yango ekosala ke aluka ki ngai te tango naza yesu te bon so akutana na bato moso asoli na bango nga soki na okosala pas na kutana na ye c'est déjà une bonne chose donc il fallait au luka comme yo mona ke ya lukiote il fallait yo luka okutana na ye. Bon, d'un autre côté, Nazolo Bandenge évêque Mukuna na moment c'est un pasteur. Évêque Mukuna abandiko le bamamba politique l'éloté qui azote les miraba politiciens. Alubarango toujours mutunyo sa yebie et dans la Congo et libanda.
alobaka toujours que ye politique alingi kosala yango te atelemela politique atelemelaka bapoliticien soki eza na mosali na nzambe moko na Kinshasa oyo atendaka bango tete lokola mukuna nakanisi azali te baministre bagouverneur banani bamikonzi nyonso baza na Kinshasa kuna ye alobaka na bango polele mutu tout ayebi yango baélection esalami avant même esalama évêque mukuna bandi kodénonce makambo bien avant tant mpe élection esalami alobi mpe aye awa akomi na Belgique alobi mpe apesi mpe position na ye claire. Mais moi je ne vois pas qu'est-ce que évêque mukuna devait faire encore plus pour les lots à subir peut-être ma sort sous moi vraiment je ne sais pas. Est-ce qu'il faut ça et l'on connaît il faut à ça la sous collègue puisqu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire à ça les répondre à combattant tonité mais à ça la quand c'est esa conviction na yemoko esa conviction na yemoko que il fait ça la ndengo aza pasteur tant aza pasteur aza na mutema wa pasteur tant azo mona bandimba za na église baza na ba passe baza na ba problème aza na mutema wana aza papa c'est quelqu'un que moi je connais d'abord qui est libéral qui soutient des gens qui assiste à Batu aza la mutema munene. Bon je ne vois pas qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre tant à dénonçaka ba politicien il est le seul pasteur de Kinshasa salaka à ça la on a pays sur place au place batu bazo kokate mais yazo sala yango. Bon, aïe awa, aïe recibir ma sort, pourquoi? Moi, je ne vois pas vraiment pour quelle raison. Vraiment la regretter. Peut-être il y a eu un malentendu, peut-être il y a, je ne sais pas, mais vraiment la regretter acte on a pensé que est au Salima. Donc voilà, pasteur et pas face on a eu Goluba. Évêque Mukunaza pasteur, Yoposa pasteur. Donc tout ce que nous pouvons faire, mais n'oublions pas que nous sommes des serviteurs de Dieu. Zamba Pambola. Merci. Merci papa Nangaye, Naoyo Lobi, papa Nangaye. Ndenge uti ko lo bwana na lobi vraiment azam usali na Zambie. Congo n'appartient pas à docteur Epafras, Congo n'appartient pas à Mukuna, Congo n'appartient pas à pasteur comme vous êtes là, Congo n'appartient pas à l'église ou à Papa Blaise. Le Congo appartient à tous les Congolais. Donc voilà, tous les Congolais sont des héritiers. Donc ce qu'on lingo te ka Congo to lingo o trahir Congo yaka lo bana bande ko ete héritage yango batikeli biso na bapoko tolingi sikoyo tukaboni alors fulani na fulani tokoteka autant moto na moto azapara na oya kobima Congo abima mais Congo n'est pas Congo ezali lipate ndenge balobi boke yanga ni balukela kango kwanga te nzungu na mufiniki na yango mufiniki na nzungu na yango. Donc alors il faut biso basali na Nzambe comme mboka za baby na situation oyo ndeko na ngamu kuna nazana besoin te atanda loboko pa ba combattant atanda sincère asolo soki ya solo laki tanga ya kawana soki asolo laka soki lo bakate ba carte de civil ba dispe ba makdu soki lo bakabiloko wana te soki lo kakaete mama Lise bengelanga na bana na yo bengelanga na baleki na yo mama Lise mama na bana linga ko bengele mais papa nakati mo muke par rapport à Nengo Lobi Soki Tangayaki, à Lukaki, tout ça, il avait fait cette démarche. En tout cas, na émission Liboso to Salakina évêque Mukuna, à Salaka démarche wana à Lukaki Akutana ba frère combattant, ba monde mutu ba boyaka kokutana c'est bien ça pasteur Miko. Tout à fait. Salaka ndemwana non. Mais c'est vrai que tant wana surtout ici l'équipe to passé déjà tant wana. Pour le moment, c'est vrai que le peuple congolais a passé période très critique, très difficile en tout cas, et le peuple est en train de pleurer. Et ça, moi, c'est à Outi Kokou fait la Mbali. Ceux qui 2 semaines après, vous trouvez un Mbali Moussous Boumou na Ndoki. Donc pour le moment, c'est vrai que le peuple congolais est en deuil. Nous voyons de partout dans le monde comment est-ce que les Congolais sont en train de marcher. Des choses qui ne se sont jamais fait auparavant. Tout le monde est vraiment aujourd'hui. Le peuple congolais est vraiment dans la conscience, le voile est tombé comme je ne cesse de le dire. Donc il y a une conscience qui s'est réveillée soudain, même aujourd'hui des jeunes. Il y a 13 ans, il y a 10 ans, qui est conscient aujourd'hui. Et ils sont en train de parler du Congo. Pourquoi? Parce que parents n'a pas eu conscience, n'a pas aujourd'hui. En tout cas, eu conscience. Et j'aimerais bien dire en tout cas que chaque jour, peuple congolais, vous qui nous suivez, Tosa vraiment de tout cœur avec vous partout où que vous soyez, même vous qui êtes au pays et qui nous suivez, nous sommes vraiment de tout cœur avec vous. Alors, pasteur Epafras, est-ce que un homme
un pasteur, hein, un homme de Dieu, a que ça la politique. Non, attendez, avant de répondre à tout le monde, maman Lise n'a pas fait son travail, attaque maman n'a pas ça, maman n'a pas d'autres maman n'a pas basi. Donc, dans le bien, maman n'a pas ça, au salaire qui nous sert à la vérité pour parce que maman Lise, il faut ça là tout. La dernière surtout était au sein de sa bande, ou bien au vent de sa bango, au sol à part, au sol à part, au bien de sa sangi bango. Olobi na lingisi ko bato e bazali ko sala nete ba pelisa moto kati na bino bayo ka soni donc baye bake boyokani bozali bana tata moko mama moko boyoki on a minute on a tension ezalaki makasi donc ezalaki un peu na position na ye ba frère combattant ils avaient même pas envie du tout ni à voir pasteur Mukuna par rapport à makamonga utai ko le kanawana donc c'était vraiment très chaud donc il y avait aucun moyen ya ko fandisa les deux camps pour basolo là mais c'est vrai aujourd'hui beaucoup aussi des frères combattants ont félicité l'évêque Mukuna tant bayoki et les sous précédemment tant ayaki anapoto bayoki a l'acquis sous position en disant que non j'ai été menacé de mort tout ça voilà pourquoi je suis ici en Europe mais c'est vrai je vais retourner mais tout le monde y a qui en Afrique du Sud malgré nous surtout à lobby ba betier les sous donc na évité bon na pour ça plus répondre à la question pour vraiment tout ce qui m'a nasimatango est-ce que un homme de Dieu a ça politique. Est-ce que Yondi Mosabo et les pasteurs et pas face au ça la politique? Oui, il a pas ça la politique, mais la politique et il y a ma bête, nous avons politique à ma donc la politique est sur les canaux, quand les allés côté d'engager par frappe et intervenir, on a co-installé politique et un où ils allaient politique, ils le balancent, pour reconnaître tout d'abord respect à être humain. Et puis deuxième chose, pour ça la constitution tirée de la Bible. La Bible elle-même, c'est la constitution numéro 1. Nous avons pour pas. Dans tout cas, l'exemple de la Bible est l'acceptation. Un homme de Dieu qui a fait la politique, qui a fait même des débats politiques avec un gouvernement, avec un roi et ses membres de l'eau. Nani, Pharaon, libération à Israël. Moïse a dit combien de fois na Pharaon, au gouvernement, c'était quoi? La libération, c'est quoi? La libération, ça cadre aussi le cadre politique. Moïse là, jusqu'à l'élection, la phrase générale, pour être à câble. Maman, ni combat sur ma caméra, sur ma belle à câble, pour ça, on a tant on a eu, na ikeke na yango ezali na Congo. À câble, na j'appelle moi, si na livre lembe. Donc, les gens là-bas, c'est tellement bazar qu'on a la messe à câble. Il peut na table Isabelle. Donc, il faut, et parfois, il faut dresser. Ils n'allaient pas faire un côté. Vous avez un mouvement d'ambassadeurs de Mont Carmel, Pasteur Chabani, Guy Pinel. Vous n'avez pas passé sur le village, donc il y a un autre qui tout ça, qui fait la force. Merci papa, mais c'est vrai qu'il y a pas ça déjà papa, mais de quoi ma question est Zoya. Même question pour le pasteur Miko, est-ce qu'un homme de Dieu a un droit à sa politique? Bon, d'abord, résultat là, appel, il y a homme de Dieu, on a. Nini nzamba yebiseke d'abord pas ça pour nga na kozwa d'abord cas personnel na ngai politique et le belange lokote nga na ko sala politique puisque Dieu quand il m'a appelé il m'a donné une vision claire. Moi je pense que tant nzamba benga ki ndenge pasteur azoloba tant nzamba benga ki Moïse la vision de Moïse était claire nzamba mon samina et pas Moïse AFC Moïse que nazotinda ko ndeko kangola libota na nga obaza en Égypte. Donc c'était clair qu'il devait aller pour délivrer. Moi, Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu m'a dit autre chose. Donc, ceux qui m'ont la politique, ça dépend de l'appel, il y a vision de ça qui est. Mais il y a un appel, il y a une vision. Donc, je ne veux pas généraliser les choses. Pour politique, d'un autre côté, on ne peut pas laisser ça seulement aux païens. Bisognon, il y a Bisognon, pasteur Pafra Salobi. Ceux qui les lots dans un mandat comme ça pour les lots tous cas Afrique du Sud ce n'est pas tous les pasteurs bah ça la politique en Afrique du Sud mais tout le monde va descendre tout bazar pour les lots tout le monde a moutonné ça va exemple bah descendre tout bazar si c'était sa vision peut-être c'est non appel nous en mais il y a aussi des grands leaders de pasteurs qui sont en Afrique du Sud auto y éviter bah ça la politique les lots tout le monde même dans États-Unis la même chose donc ngai personnellement moi je ne me vois pas dans ces choses là. Donc, on a un pasteur, on a un pasteur, à moins que Dieu me dise autre chose. Jusque là, Dieu m'a jamais dit, m'a jamais parlé de la politique, m'a jamais mandaté. Donc,
ata lelo ndeko na nga soka komi mukonzi munene alinga inciter nga na politique na je suis désolé naza bien place nazali. Voilà, merci. Pasteur Epaphras, question Moussoussou. Elo onini oyo koki koloba na ba homme de Dieu oyo balingi koloba te pona mboka. Ceux qui sont en train de s'abstenir. Oui, baza ko parce que ceux qui n'attendent pas vite. Ceux qui n'attendent pas tout mingi na kati na petomo baza ki pakonzi, baza ko sala examen. Maman lelo baza ko serviteur baza ko ba un homme de Dieu ne peut pas faire la politique, ne peut pas dresser la politique. Il faut faire la politique de Dieu, non la politique diabolique des assassins, la politique d'association de malfaiteurs. Aux hommes, il faut la politique, mais bon, les politiciens, ils ont la poche. Les élus locaux, les bateaux, ils ont le Maman Lise, Ngulu Azanya Bindo, Oyangulu, Melamai. Or que Bible, pour qu'on ait marque, si c'est le bien, tant Jésus a gagné le mabé n'angulu et na muntu côté n'angulu et toi n'angulu et zara qui le connaît n'angomba Bible le bet ngulu wana pourquoi la mbongo tout le quoi le boma exact pour se noyer na mai qu'est-ce qui quand on dit noyer c'est-à-dire écouffer donc si muli mo zana mai boya ngulu boya pe mai mais mutaza boya ngulu aza comme la mai c'est comme bateau le bet c'est Jésus a fait ya mindele donc zonga la bo mais beaucoup qui se wana au vendredi bosita ordinateur on la sali bana na bazo ela so bazo na mindele ozako lia ozako la ndako mindela tongi kele bokokiste vanda na ndako yo bokoko na yo etongi voilà ozomona eleko erreur quand il s'agit de konanga pasteur auti kono bawana la politique ne marche pas bien il faut les redresser. Martin Luther King l'a dit, Luku Salvou Albert l'a dit. Parfois, le dit aujourd'hui. Merci Papa Tom, mais quand à moi, bref, pour te reposer aussi même question na pasteur Miko, qu'est-ce que vous pouvez dire pour tous ces pasteurs qui veulent s'abstenir, hein? Pas forcément na posa ya koloba, c'est pas peut-être par moment aussi que bazangi argument, mais d'autres aussi veulent rester dans l'ombre. Non, mais d'abord, par rapport à l'Ubanzambe, Bible, c'est lui qui sait faire le bien, ne le fait pas, il commet un péché. Sauf que il faut le dénoncer aussi. Moi, je ne trouve pas le mal en ça. Il faut le dénoncer. Puisqu'on dit d'abord, tant que tu as pasteur, pasteur, on a tout ça, il faut te foutre à salle, il faut te foutre à boué, il faut pas faire ça ma bonza, il faut pas faire ça dîme. Mais si tu as un bon zate, il faut pas faire ma coquille pour nous faire ça ensemble. Mais pour nous faire ça ensemble, ceux qui m'ont qu'ils habitent, bango ba kozo wapi. Tu peux fabriquer pas de délinquants. Donc deux fois il faut aussi parler, il faut conseiller aussi le peuple de Dieu il faut dénoncer aussi certaines choses. Donc moi je ne trouve pas le mal que tout ensemble que ça ne va pas, que ça ne va pas. Même si tu t'engages pas, mais tu dois dire certaines choses que là ça ne va pas. Donc il faut le dire, ce n'est pas mal. Voilà, merci. Et la dernière question, c'est pour aussi le docteur Epaphras. Alors, quel apport Église Ekoiko Memalelo Namboka? Quand je dis Namboka, peu importe, na Congo, na France, na Belgique, na Hollande, partout. Merci beaucoup, Maman Lise. Église, il faut être là, clair. Église, il faut être là, la transparence. Église, il faut être là, le bananza, le lengue ezali, pour les. Église, etika, likamoya, des siècles et des siècles, devoir. Vous avez les devoirs, toute autorité vient de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Maman dit, la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Parce que, Babinishi Barabas, c'est Jésus, Balobi, assassin, Balobi, Barabas, ça c'est la voix de Dieu. Donc, il faut qu'il y ait la claire. Quand il s'agit de politique diabolique, il faut que yango ndenge ndeko nani collègue nangai mukuna lobaki wana ke ba politicien ya moment bazali devant mo se dire ba échouer. Là c'était bien, il avait bien parlé. Mais sikoy il faut ba serviteur nyoso batele lelo ko wana ndenge Mosengo a montré exemple lelo église à Mosengo baki kubuka yango na char de combat parce qu'il a dit la vérité. Donc il faut ba sali na Nzambe ba se révolter mais ba revendiquer trop na bango. Ésaïe chapitre 41 verset 21 VD stipule bien marche pe kisamite. Mais le roko yoko oh non pas chrétien ko ne marche te. Soulèvement même révolution exact ça na Bible tant que ba za ko ni mo konzite ba za ko notre ni mo konzo yote ba za ko ça rassemblement ba za marche pour protester. Dans un moment était les marche pe kisamite
tomoni Israël pour na mira Jéricho kokweya esengela kinini amashaki donc lelo tozomona Moïse bomina mutu na Égypte mama na lobite ke babo mababa Moïse abomi mutu na Égypte pour la libération Moïse abomi mutu mais toujours le ba serviteur wana oyo na excusez na serviteur wana baluka moyen te batika cambriolage ya dimanche pamba basala ndeko awutuko musala ndamba awutuko ba wana bien que ceux qui bandimi bazali payer te ceux qui bazana salaire te mama ndenge ba kosala mukolo moko Jean Baptiste Basoda ba yeba lobi bon biso to sala bon alobi botungisa mutu pamba te donc bocha moko kisa mutu ko na salaire na bino mais na mboka na biso mama soda za na salaire te enseignant za payer te donc bakoyana kopesa dime lolenge nini le bible lobi mutu ali na mutoki na bakoya kopesa dime ndenge nini nazo kosenga na ba serviteur wana bazala ba serviteur ya solo bazala transparent bisika nyonso okoti na libota ya bato kimezala ezate lelo ndenge tozomona kaka ba prophétie ya kindoki na ba vision ya towe mobali na yote puissance bazana ngwe kaka ya kokanga bandoki mais ya kosilisa kindoki ezala kate tokeba na biloko wana okoti na ndako moto mwasi na yote ozo pesa mitindo bo mama une semaine ufobo kitana mabere mwasi na yo zo pesa ndingisa. Donc voilà, tout est comme le bagnon mon akati na tout à la transparence beaucoup la biso spirituellement tout bongisa tout à la transparence ntima to benga yango ntima tout est comme la bantinga fouete bakla kumvuata dila confine barena non zala moto to malile sinon te zamba ko sanga. Merci beaucoup maman. Merci, c'est vrai. Normalement je dois poser aussi cette même question au pasteur Miko, mais je voudrais quand même vous demander, parce que beaucoup de gens se posent la question que docteur Epaphras to habiter église ni na moi kendaka. Aza pasteur sans église. Est-ce qu'il y a une minute car à topé si ko pesa biso sikani no kenda ko bondela? Matondo mingi mama, docteur Epaphras nazali boso na yo, nazali mwana oyo na bokolami na fepako Nzambe malamu pa yentoma dina bala sakufa donc depuis 1970 donc lelo yo pasteur Epaphras azalaki représentant ya Full Gospel Ministry Full Gospel Charismatic and Reconciliation Ministry of Jesus Christ. Donc en Belgique. Malgré que malgré que dans la chaussée d'Anvers au numéro 20 à Bruxelles, dans 1000 Bruxelles, malgré que le discours il y a pas phrase le discours il y a incitation à la haine, c'est pourquoi ça a été fermé. Je l'ai dit beaucoup de fois. Donc cette fois ici, je crois que ceux qui bakukanga, mais je sais que nous sommes maintenant dans la bonne voie. Bako publier ministère na katena moniteur belge na qualité de salaire surtout et kokende malam pour le moment maman Lise ce qui n'a pas ma colonne église ya bino bako kan église l'autre bako église. Merci. Alors cette même question pour finir en tout cas brièvement pasteur Miko, quel apport l'église peut apporter dans un pays? Non mais église est un apport puisque sur le total ndenge Israël est allé au Tambola, ils allaient toujours dans le pouvoir politique, dans le pouvoir religieux. Donc les autres c'est qu'il faut côté spirituel et ça la mingi. Les autres la même tant Josué a na front, Moïse kuna azama beaucoup de colo. Les autres c'est que pour musala mboke Tambola malamu, les autres senga il faut église ezala paix vraiment na santé malamu ba sala na nzambe ba ya solo pe ya solo ba telema pona ko bondela pona nzambe to pona mboka puisque ça ba sala na nzambe vraiment na société za passe mingi donc pouvoir politique et sengele tambola et longo na pouvoir spirituel donc église ezala port ébélé donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Moi je voudrais aussi en profiter quand même, c'est vrai tozo bondela mingi pona mboka na biso Congo, et je crois aussi que cet album Tianga Kayesu de notre sœur Lila Lokonda Kabangu tombe vraiment bien à un moment au peuple congolais et ça vraiment on a besoin de consolation. Alors cet album, comme toujours je vous conseille toujours de très bons albums, Tianga Kayesu, Tozo Senga, et sa prière, il y a chaque Congolais Nzambe Atia vraiment Congo K. Alors cet album c'est un tout nouvel album qui vient juste de sortir et autour m'a vraiment kaka il y a quelques jours il y a 10 chants dedans et il y a 4 clips. Vraiment, je vous conseille de vous procurer de cet album et je sais que vous allez vous retrouver dedans et puis vous serez consolés en tout cas. Vous pouvez avoir ce CD chez kazarema.fr dans notre boutique. Nous avons aussi l'apôtre Yalo, nous avons notre frère Esdras Kachala, Amso Api, c'est un nouvel album aussi. Nous avons le concert
du groupe Gaël, live au Doc Pullman. C'est déjà disponible. Vous pouvez aussi acheter ça ici à casarema.fr dans votre boutique casarema-du6 boutique.fr. Nous avons aussi notre sœur Frida de Fraise avec ce nouvel album Ovation. C'est déjà disponible. Voilà, nous avons toujours l'exploit de la 9e heure avec notre frère Clovis Makola avec 11 clips ici en tout cas. C'est vraiment un très bel album. Toyembi Nakati na sembolie misonanga nangomba esikalo biko nanga ekouta. Voilà, Tobele Linzambe Nabiso vraiment Asunga Congo Lisusu. Et puis nous avons ici cet album de l'Ifoko du ciel, le live à Montargis. Ça c'est le CD et le DVD du concert sort très prochainement. Une production de Pasteur Poulidor Lou Yeye. Voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avons reçu le docteur Epaphras de la Belgique avec le pasteur Miko Bachika de l'église Source de Vie ici à Paris. Topé ça, moi de l'Obasouka, pas pasteur Miko. Ouais, ben, na pesi pasteur Epaphras Mbote. Nzamba Pambolaye, na pesi Mbote pe na ba Congolais nyonso. Na gansi émission et salami, eza émission politique, ezali juste pour na ko tozo la makambo ya mboka pe makambo ezo sala biso pe wapasi puisque toza na moment moko eza très difficile na mboka na biso zo leka ba peuple ba ndeko ba mama ba yaya ba papa ba leki ba koko baza ko souffrir makileza kotanga donc eza moment moko pinza ya pasi mingi. Personnellement vraiment naza pe na regret mingi na ko prendre nouvelle oyo ya makambo comme l'évêque Mukuna puisque aza pinza mutu oyo amarka mutema na ngai mingi donc voilà yango na pamboli Casarema Casarema ezala mnanda kwa barima ya solo donc na pamboli Mama Lise na pamboli Frère pe na pamboli bino so balandi ya émission ya Casarema. Voilà, merci. Merci pasteur Miko. Et pareil hein, pour la docteur Epaphras, mot de la fin na eu à Lilo. Je pense que concernant les musiciens chrétiens, on en parlera une prochaine fois et j'espère que cette prochaine fois là on me met la biso ba preuve. Il y a une accusation surtout à Portaki contre les musiciens chrétiens, les chantres chrétiens. Bah on mususu loba ki baza ba lesbienne, mususu baza ba maman là-bas ba empoisonna batou, ba mususu makambu kili. En tout cas, je pense que vous allez apporter des preuves tangibles pour que le peuple de Dieu puisse les voir hein, parce que c'est pas correct aussi de notre part que d'accuser nos frères sans pourtant avoir des preuves. Et en même temps aussi, j'en profiterai pour dire que même si aujourd'hui nous avons aussi des preuves, je pense que ce n'est pas bon non plus de pouvoir... Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Dans quel sens? Nous avons aussi des bébés spirituels au milieu de nous. Alors, concernant des komoro boye, tant que bébé spirituel mokazana et qu'on peut continuer na kobunga, atika kosambela pourquoi parce qu'elle lingaka telle personne, mais boye bise que mutu wana za lesbienne. Ba mama mususu batika koyoka ba cede mususu par rapport ya ba propos na yo, bande ko mususu donc ba rejeta bande ko mususu ba chantre chrétien par rapport à ba propos au yolobaki. Aujourd'hui, je tiens aussi à vous dire au commis homme public déjà comme je l'avais dit tout à l'heure, ba propos na yo il faut ezala quand même na kilo moko bonami so batu et puis poser na kilo il faut ezala na ba preuve et na ba preuve wana nous demandons vraiment plus tant au l'accent peut-être na Casarema au l'accès biso Casarema ko ipeko informer bandeko oui nous avons eu des preuves par rapport à ça mais to bon de la pona ndeko parce que nous sommes tout d'abord des chrétiens mais to bo ça na pété to préserver pe milimo ya ba oyo baza les plus faibles. Alors mot de la fin, il y a docteur Epaphras Ezali. Matondo maman na ngai Mama Lise vraiment matondo mingi pe na muninga na ngai pasteur Miko. Pasteur Miko vraiment nzamba pambolo pe musali na nzambe mpe pambo no mubimba pe ni mukomba na nzambe oyo zali ko kambo oyo zali mubate ni corona yango. Donc pe bande ko balandi nyose ya Casarema pe maman pe papa Blaise pe Mama Lise vraiment Mazale sio mingi lokole zaimba na ya mbomba la sima na kanisi tokumona lisusu na oye seli tola kisabino lokole ba témoignage ya makambo lisusu yako ya mpe oye zali ko ya tokubana kolekana yango na be preuve e kozala malamu mingi kwete bomeka kosunga pe bande kuwana baba koi mpe bande ko batana mboka to sengete bozala toujours déterminé basani na nzambe botelema moment où ezali moment ya Christ moment où l'église pouvait faire quelque chose na mboka na biso parce que les camarades na mboka na biso c'est la spiritualité surtout donc il faut des bandes donc basali na zambe bato bakoka ko zala di devant mais le Monseigneur Mosengo
Église catholique à Télémé du Bosso, où sont les pasteurs de réveil, où sont les pasteurs des églises kimbangistes protestants, tout élément, tout défendre Mboka, Ndenge Momo Nanzambe, puis à Outa Koloba, pasteur Miko, il faut tout intervenir. Tout ça, dans le moment, il y a intervention. Parce que l'église a besoin de foutre salle, de foutre courant, de foutre agneau sur tout. L'église a besoin de 10 000 offrandes. Donc, tout ce qui va être, tout là qui s'abat, c'est quoi, droit na banque, tout là qui s'abat, devoir, tout là qui s'abat, droit na banque, va revendiquer, Bible les a pour permettre, les a pour interdire, va revendiquer, droit na banque. Merci Mingi, na bande kunyo so bolandi, mpe bolimbi si na ba nyonso oyo ba propos ndenge bisolo yo so ko sepeli si yote ndeko mwasi ndeko mobali bolimbi si mingi na komona Yesu vraiment nzamba pambola radio yo télévision yo Kazarema mpe mama na biso Lise mpe papa Blaise Manzambi mpe pasteur Miko mpe bande kunyo so balandi mpe parakola. Merci beaucoup maman. Voilà, merci en tout cas, c'est vrai, nous sommes déjà à la fin de notre émission d'aujourd'hui, Kazarema Live, où nous avons reçu pour vous le docteur Epaphras de la Belgique et le pasteur Miko Bachika de l'église Source de Vie, dont il est le responsable ici à Paris. Ben pour ma part... Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ezali mawape pasi komona moto oyo azali kolinga komi beta tolo pona kolakisa ete yenda azali honnête, yenda azali sans tâche, yenda azali pembe na miso ya bato nyonso, yende nzambe ya yebi ezali mawa. Metango ozali kotala comportement na ye, elobeli na ye, na ba acte na ye, oza komona kaka ete moto ya mbindo, moto ya mbindo liboso ya nzambe. Me bayebaka ete nzambe ndenge azali kosukisa bango, bino bazali bango bazali koyeba teke victoire oya Joseph Kabila ezali leson monene pona bango. Bazoyeba teke wana penza ezali vrai mbata ya misu oyo kaka penza ni makokoko, mbata ya mbunzu penza paya pe ndenge bazali wana batikali pe bazokamwa malgré ba makelele nyonso bazosala ete kosala prêter Tshisekedi akoprêter serment le 23 bani akoprêter yango wapi loba ntango mosusu soki akoti na toilette na ye ou bien na ndako na ye avandi azali kopesa azali koloba na Tshisekedi aprêtaki serment batuni wapi na kati ya ndako na ye me oyo kaka ndenge aza koloba ona na stade de martyr. Mais bandeko bino bozali comprendre te ntango azali koloba kokende koprêter serment na stade de martyr po ayebi ete ezali lié oyo esika aprovokaka ba scandale. Bino boyebi teke na stade de martyr mais ezali lié oyo esika siniaka bamikanda po baboma bakimba yango na omoni ete ekoma lokola lié na ye oyo esika akendeke koluka baprovocation po ete bapeuple makila etanga lokola asatangisa makila ya bakimba. Me bandeko ndenge azali wana tata wana azali na kati na pasi makambo aza kosala ifo mona kaka ete ondire bamakila ya bato wana ko ekomi kotambola na moto na ye yango no moni ete na makambo mosusu aza koloba ezanga tina. Bandeko babolingo yango na tozali koyebisa bino Epaphras a organisé al souhaitaki Moria avec Mukuna. Dieu merci et salamité. Oyo pe ezali lisusu pona pe avec Mukuna attirer les sons na makambo ya bandaki koloba ete non ba combattant na to soleli na bango tala tolobaka yango ntango nyonso mwana ya nyoka azali kaka mwana ya nyoka. Est-ce que avec Mukuna tango approchaki bato oyo atunaki nzambe penza lobi ete nzambe nalingi na s'approcher auprès ya bato oyo bakombata mais omoni je basali ye tango aye na poto ba oyo ya Belgique basali neti bayembi na boboto mais tango apesi baprogramme na ye na kokende Afrique du Sud na coulisse na kundelpe babengi bato Afrique du Sud balobi soki akomi kuna bandeko bosi borataki ye mbala liboso boniata ye bafimbu bandeko bango kutu bazali koloba ete ngolo ya munene azoya balobi soki kaka komi bandeko bokanga ngolo bino moko boyebi ndenge nini basalaka ngolo. Pasteur soi-disant pasteur Epaphras azali koloba yango malamu ete nalingi nayoka ta sango ete akufi ye kozala esengo mingi mpo na ngai. Mais Dieu merci
suwe na ye ekokisami te. Papa Roger na pesio maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ezali pasi mingi pe mawa. Komona ndenge nini soi-disant pasteur Epaphras oyo azali kobeta tolo pona koloba ete yende azali honnête juste liboso ya Nzambe. Mais ba makambo azali kosala azali koyeba teke azali le plus mauvais oyo mokili ezali komona, mais ye azali komona neti yende azali mosantu liboso ya Nzambe. Bandeko babolingo bino moko bolandi video bomoni ndenge tatabani ba makambo nyonso alobi na makambo ya kotiela bato alobi ete non mwana mobali moko aza na end banini tala bobalingai baboma kaka ye muto ayebaka ba makambo soki po tuni preuve eza wapi o bapeti na ngai moko boye o peti na ngai moko donc yeba makambo na ye ba preuve na ye ezalaka epa bapeti epa bapeti na ye. Mais petit emballon esika pesi ba alobi ete ngoi pasteur ngoi mulunda batuni wapi preuve o ba petit na ngamo petit ngo wapi na end bandeko kaka ba masolo bango moko bazali ko sala na ndenge na bango eloko nini eza ko l'accepter petit ona pas na end tango mosusu ezaka ba je na bango bat na bango sa yebaki ka ko solola na ndenge ya nini ya kazarima asia sololi na petit ona lobi na ba moment moko bona ko benga yo to ko sala neti ke yo mona ki bomo eza ba je te bandeko eza ba je na bango yo kanisi mlokola Epaphras aza mutu akoko yebisa penza mokili vérité na lokuto baza na yango bandeko tala ndenge je asali bandeko abengi bana ya Afrique du Sud yesu we na ye ezalaki ke amona mukuna évêque mukuna alali ebembe suwe ya Epaphras balobi meme ntango ayaki koyoka ke aza na hôpital atuni bango lobi me bino bozalaki ata na arme moko tata mbeli banini ata mutu moko atya ata na mutu ata na mutema po Epaphras susi na ye ezalaki ke ayoka mukuna akufi ndenga za wana ko motema nezobonga te pe ndenga zali wana bandeko ayebi esika passeport ya mukuna évêque mukuna ezali ayebi o nyonso za kosala neza ba scénario mais Epaphras ayebaka ngo ete oyo aza kosala mokolo ezali akokutana kaka na bamakambo aza kosala na ndenge aza kokoselaka bato makambo mokolo ezali akokutana mpe naza kokamwa mingi aza wana aza koloba bamakambo mosusu oyo eza ata na sens te aza koloba ete soki mpe 300 millions soki 300 millions soki non nani na babilete de vote eyaki oyo basi bavote nani bauti 300 millions ya bilete oyo basi bandeko na mama oyo azali kopresente émission ya Kazarima alobi mais bahabitant ya Congo mobimba baza na nombre wana ozoloba te mais aza koyoka te oyebi ko tata oyo aza na problème na mutu na ye epuis bandeko eloko eza kokamwisa mpo bomona kaka taza flatteur escroc okomona Maman Louise, en tout cas, naza ko sepela mingi ndenge olobaka mama batala bato bazalaka na ba flatterie ya bomaloba kitoko bokeba na bango. Baza très dangereux. Bandeko, tala ndenge azalaki sa préparer plein pour bomisa évêque Mukuna. Heureusement, Nzambe alinga kité. Yangona ezali pe leçon monene pona évêque Mukuna. Évêque Mukuna lobaki ete ozali moto oyo ozali moto ya caractère. Il fallait tikala na position na ndenge ozalaki. Eloko yo salaki ona ko ya ko ya ba combattant nini ezalaki position eloko ono salaki il fallait pas ça la yango. Il fallait pas ça la yango biso moko to yebi ba combattant. To yebi ba combattant ndenge bazali bandeko. Soki biso radio Zoomel 1000 to telemeli likambu to zali koloba batu bazoka yango neti liseki. Na ko pesa bino exemple moko. Bomoni mokolo wera sona yaka mbala ya liboso. Tango biso to bande ko telemela wera sona ko silikela ye ko yebisa wera sona mais pourquoi ça ko yebisa bato ba makambani bato bakanisa ngete no tela bo même tango mususu staff pe ya wera sona ba mona ki mabe balobi ndenge nini bato baza ko loba makambo bu mais biso moko to yeba gete o ba bande ko sala na wera sona ba bande ko lingande po ba avoir ye bazalaki na besoin te ke po ba loba ndeko na biso po bazala na maona ye non.
toyebi yango na pe ba makambo yo toye komona susu et se répéter sous ce pays ya évêque Mukuna to comprenez ki te évêque Mukuna aye ko yambala moko oh non na ndenge nzalio na bande ko nangai bo toyi ko tala toyebaki ke ekosuka bo mais Dieu merci bandeko batuna biso tongo ba bengaki ba yebisi biso balobi tala boye biso to mona ki yango netili seki mais loko ba yebisaki biso balobi na makambo nyonso to évêque Mukuna lobi bo sala émission te bo lobelo côté bo tika mokolo makambo baza ko préparer les soko komi ndebo ya ko sala émission yango tala pe likambu yango ekokoma donc pona ba kombata balingaki penza bamona ebembe ya évêque Mukuna ezala ta ba o baza na Bruxelles là motami ko sate Bruxelles France motami ko sate ya ba kombata ya France ya Bruxelles ba sepelaki mingi ndenge évêque Mukuna lobi vérité te bazalaki déjà na ba plan na bango ba ite non ba approcher mais pona bango ba yebaka ke évêque Mukuna ndemta sala tout pour continuer à la dilelo na prison ide na bango kaka eza wana dilelo même toyaki kozwa fuite moko soi-disant pasteur Epaphras aza koyebisa mwasi ya Jean-Pierre Bemba alobi ete naza koregrete mingi fallait penza bana oyo ya Afrique du Sud balalisa ye bembe po ebangisa bato ebele meme na kati ya gouvernement ya Joseph Kabila bato ebele babanga ezalaki souhait ke ifallait balalisa ye bembe alobi naza kocomprendre wana azoyebisa mwasi ya Jean-Pierre Bemba bandeko na telefone bango bayebaka teke bamakambo bango basalaka ekomelaka biso me bazwaka yango netili seki aza koloba ete souhait ezalaki ke balalisa ye bembe me naza kocomprendre teke ase retrouver na hôpital oyebi ke ntango aza kosola na bango aza kotuna mais ndenge nini est ce que bobeti ye mpenza na ndenge ya dio bobeti na ndenge moko ke mais soki akufi te est ce que bobeti na ndenge moko kako kotikala tala paralyse yoka babiloko aza koloba bandeko ezali pasi mingi mpe mawa ezali pasi mpe mawa ntango tolobaka mwana ya nyoka azali kaka mwana ya nyoka na banzi évêque Mukuna akocomprendre mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka wana ezalaki programme oyo basalaki oyo Epaphras asalaki oyo a planifiaki liwa ya évêque Mukuna oyo asengaki na ba combattant ya Sud Afrique a complicité na soi-disant bishop Élisée oyo mokuse ile kisimbi oyo ayebisaki bango alobi ete ndenge azali koya wana bobeta ye na ndenge moko na kosepela mingi nayoka ete alali ebembe mais Dieu merci évêque Mukuna azali na hôpital mais loboko ya Nzambe kozala kati na ye nde sikoyo évêque Mukuna ayeba azalaki na affaire na banani po biso tokamwaki ntango kaka tomoni na dernière minute évêque Mukuna komi te balingaki babomanga tala ndeko nakoyebisa bino eloko moko oyebi moto oyo asi akaneli yo na motema na ye oyo alobi ete azalaka na posa ete moto oyo asala ye mabe oyo aza kokosela ye makambo oyo aza koloba makambo ndenge na ndenge kokanisa te moto wana ata ndenge olobi ye toyokani tokomba ndeko il faut kosala kaka attention parce que moto lokola évêque Mukuna nani Epaphras azali très dangereux Epaphras ndenga azali koloba wana ke ndenga aza kopointe bato mosusu oyo azali très dangereux Epaphras lokola oyebi ke Epaphras na Kinshasa na ntango ya Kongo abanda kosala na scenerie eloko nini ezangi ete mpona koyeba ete Epaphras mpe ntango mosusu alekisa mpe bato ebele na Kongo bokoyeba yango ndenge nini kaka ndenge baye bakamati bamilatisi banini batitre pasteur Epaphras boye ngai mwana ya Dina Bala alobaki kaka koloba makombo ya Badina Bala mais nzoka nde na motema ya kopola na banzi ete likambo ekomi évêque Mukuna ye moko akovanda pe akotuna na Nzambe na banzi ete Nzambe akolobela ye mingi na oyo ekomi po ete Epaphras
azali moto oyo ndenge balobaka ete satana to nyoka alata nde poso ya nzoto ya moto. Ezali pasi mingi pe mawa. Abandaki kosenga peza zoyebisa ba ndeko ya Afrique nani ba combattant Afrique du Sud abi soki akomi bandeko bobeta ye na ndenge moko soki moye ezali ata kotia ata mbeli na mutu tango amoni ete bayebisi ete pasteur ndenge bamesana kobenga pasteur ndenge azana tobeti makoti hôpital abi mais bobeti yanga nalobaki ke soki ate bembe bolalisa ye ate bembe ndenge nini akoti susu hôpital. Est-ce que mon bétier na ndenge moko ke oke soki tango mosusu ata bazwi baswe magoko bima goko kozala paralysé yoka babiloko aza koloba ezali pasi mingi pe mawa mais Epaphrase azangi bondoki te kati na ye mais ye akosuka. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zumel 1000. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.